Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace ezaka moko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service de vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngoto vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso baza na besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Bonne année na ba Congolais nyonso partout bozwami na yebiki bozala kati ya ville province ya Kinshasa na Congo Brazzaville ba diaspora partout. Merci, bonne année 2026 tokoti to kolongwa 2025 ko ezaki marqué na ba problème ya ndenge na ndenge kati na mboka na République démocratique du Congo. Mboka oyo ezali dirigé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le autre commune 2026 année à Sika topé mobu ya Sika ou esengeli réellement que et un mobu moko ko ça ba impact na idéologie parce que 2025 tout si on a problème ya trop na bi ke botola na ngai partout na kati ya ville province ya Kinshasa na kati ya ba province topé na ba diaspora à travers Blue OTT international topé
à travers chaîne YouTube Nabiso, bande de Nabiso à niveau ya province ya Kwango bon à travers radio les coq peu bande de à travers Villa Mangai tout qu'est-ce que bozali na Mangai kuna na yebi ki na radio Rira la Mangai bon na kitoko vraiment kimia kolonzambe ezala et pas la bino mboka Congo mboka ya Patrice Emery Lumumba mboka ya prophète Sani Raphaël Alaver mboka ya prophète Simon Kimbangu mboka o esengi réellement que congolais kazali à se retrouver à Zwa Esengo. Merci beaucoup, édition Astikango, première édition 2026. Cette édition, moi, c'est réellement que tu me réfléchir. Comment est-ce que le gouvernement soumis doit dire que Tambola en 2025, est-ce réellement que les Congolais à se retrouver ou pas? Voilà. Et parmi ma question, ma casse au Congolais, c'est à réfléchir. Il y a des fois qu'on va attaquer, il y a aussi des fois c'est de réfléchir ensemble. Est-ce que réellement que le ministère ou le gouvernement soumis et répondre positivement à la peuple? Comme la fin de l'année, le dernier moment, c'était presque les 31, puis le 1er janvier, qui va élément la comment est-ce que la population a la réellement que la population a se retrouvé, même la fin de l'année, la population a les lits. Au cours de l'angouement, ils ont belé, même bon, on a beaucoup exaté. Les commerçants, ils ont là. La population peut aussi consommer basomi baza kolela mbongo ya leta bakobiko tambola c'est comme si mutazo luka na kolokota mbongo wapi avant nanda kazo tala azuité akela musala azuité so abila tambola balabala tango mususu na kolokota zone man des ancêtres oyo koya kana tango ya bana Israël et kotikala lisu jamais kokoya d'où l'état congolais essayé réellement que azo ba responsabilité na maboko ya ko permettre les fils que congolais sikazali azo ta musala oyo essayé na pour que azali fouti ou ko permettre ayeba aussi que vous avez responsabilité dans maboko ba parents ming na ba Congo ba parents ba komi ba malheureux ba parents ba komi incapable de quoi assumer ba responsabilité na bango c'est parce que l'état congolais c'est ba parents na sika o égalité jeune il y a 25 ans il y a jeune à 25 ans mobile surtout asa incapable même il y a quoi ba responsabilité na nzokande Patrice Emery Lumumba a comme premier ministre à l'âge de 25 ans. Mais le haut jeune de 25 ans, il sacrifice les policiers. Policiers comme un jeune de 25 ans, comment considérer les délinquants, comment considérer les kuluna. Il y a des jeunes de 25 ans qui sont à l'université Bazali. Ils ont aussi le droit de jouir bonheur au Congo. D'où ils ont le droit de même ministre, ils ont le droit de même responsable de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que les Obagènes ont besoin de parce que l'État congolais est incapable de soulager Miteba, Topé Bomoto, Yabilégué Wana. Bon, si vous avez 40 ans, 50 ans, vous avez papa, vous avez coco, vous avez banini. Tout ce qui a assisté en 2025, dans un moment très très critique. Bien sûr, tu as vu que tu as vu tout le monde, la partie Est et Mboka. Vous allez le dominer. L'agression rwandaise. Mais cela ne doit pas empêcher à 100% pas si nakati, à 100% pas si écotera congolais. Cela ne doit pas empêcher bonheur. Il y a des Congolais qui sont partis de ces hommes parce que l'État congolais, à travers le gouvernement, il y a Madame Judith Subinois, tout ça comme on a aussi implication chef de l'État, au four et au moulin, pour que Kimia est contre la partie Est-Mboka. Mais c'est comme si, et aussi la carte puisque il y a l'infiltration, Baïni, Congolais, Bisumba Congolais, tout ça la carte Bitumba wana. Vous croyez que Kagame, to Rwandais, yemo ko yaka réellement que continue la carte Congo pas bali ko bunsa ba Congolais, ça pour autant Congolais a frôlé les portes. Dans le bango chaque fois que zona nous un commando, la Libye a un commando rwandais. Aussi un commando congolais. Au Tchebango attend la miring. Commando rwandais à côté, mais pas 2 minutes devant un commando congolais. Mais ce que le Rwandais a comme dominé par les Congolais, c'est parce que les Congolais a fongoli motema. Congolais a fongoli porte pour que Rwandais a quota. Alors, par conséquent, effort tout au pour garantir paix, pour garantir un Congolais. Et c'est-à-dire que le monde dans le local, c'est parce que l'infiltration est allée jusqu'au sommet de l'État. Zinga Mokozamboka, Banguna Bazali Belé. Mais vous croyez que vous allez trahir Mokozamboka? Oh non.
Vous trahir Congo Mobimba. Congo, il y a Patrice Emery Lumumba. Congo, il y a Joseph Kasavubu. Congo, le prophète Sani Raphaël Alaver. Congo, il y a Yone Ngaï. On préfère trahir Congo. Et comme la Boka Banguna, pour que yo bénéficier d'intérêt dans yo privé. Dans le moment où le Seigneur dit que Oluka Obunda pour la bonheur à Congo, yo kuno zalité. Ce qui est bituma, on te demande la partie Est en Boka. Et c'est-à-dire qu'il y a des Congolais entre les Congolais, mais c'est possible qu'il y ait même le dialogue. C'est possible qu'il y ait même le dialogue. Entre nous les Congolais. Parce que le Congo, c'est qu'on appartenait à ce qui est Chilombo, il y a mon côté. Ça, il y a mon côté. Je l'ai dit souvent que Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un humain, un être humain. L'homme de Rosalie n'a pouvoir le soutenir. Même dans le bon père Rosalie, au Koufara au Kende. Même Monseigneur Ambongo à Kende, même cardinal à Kende, un jour à la bonne moïté. Même Ingaï Onazoloba, n'a un jour à la bonne moïté. Mais tu as aussi qu'à Congo, la Maboko, si réellement que tu bongi si lobby à Congolais. On a préféré aux la Bozuka à Yomoko. Mais la Bozuka à Yomoko, mituna réellement, ni Oyo Sala Madame Boupona Congo. Parce qu'à chaque fois, on a préféré qu'on soit un appartement, qu'on ait un immeuble, kaka na bamboka ba paya. Mais Congo na yomboka yo Congo. Oyo lobi ko zo bundela Congo. Ko ba peuple ni zo bundela. Oyo zali ko boma mutongo midi pourquoi? Ba peuple ni ozali ko bundela. Oyo zali ko soma ba appartement ba poto, mboka ngo Congo zali ko tonga te. Ben mbongo ngo, to pe bozu yango o salaka na yango nini pour la Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo est pour la sengo ba Congolais. Tant le oyo to si ça le 2020, si 2027 ou 2026. Totalement le ministère, au total, il y a quelques ministères qui énumérés, si réellement qu'on aura assez de temps. Donc, si le ministère de l'économie, vous allez diriger par moi la Daniel Moukoko Samba, à qui nous avons souhaité possible meilleure vie. Parce que mon décolo, et ça ni pour ni contre, nous restons toujours au milieu du village. Dans le moment où Daniel Moukoko Samba, il y a l'incompatibilité entre le ministère Rwanda et agent et ministère Rwanda. Na yebité si réellement que mon ministre ça la concerne makabo ça na ministère na e. Même secrétaire général du ministère Rwanda en complicité avec le service syndical bali ko nyokola agent ya ministère Rwanda. Agent ministère Rwanda bali ko souffrir et dernièrement tu l'as fait un élément même il y a moko la bango de comment mabia là. Bêtis ils sont se retrouver dans l'hôpital pour que parce que abale ko réclamer ba droit na e. Tout ça le pays moko démocratique Congo. O se que mutu ay ba ko réclamer ba droit na e mais na limemia. Bande ko ya ministère wala ba ko souffrir jusqu'aujourd'hui. Et ça que moi il partit ba tout le monde va se retrouver la carte ya ministère wana. To yebité ministère wana. Et ça ko appartenir na famille moko boye ou ezali ko appartenir na ba Congolais en général. Le Congo ne doit pas intérêt à parti politique qui moko boto à famille politique qui moko boy. Congo ezali ba Congolais. Netinga aledewa na zalanga tra parti politique qui moko na zalana kati. Depuis la sabo na zalana parti politique qui moko na kati na zalana ngote. Bo fouiller bino ba parti politique mais tout beaucoup tata kombo aledewa zalaka te. Na préférence tika langa au milieu du village. Mais qu'on peut mélanger intérêt à Congo parce que na zalana la parti politique na yote. Kopi melanga c'est Congo te. Kopi melanga bomenga Congo te. Parce que Nazali absent la partie politique na yo. Est-ce qu'il faut pas engager quelque part? Tu vas passer au SNG, est-ce que ça là ka? Il faut ça membre de la partie politique quelconque bobo. Dans le ministère de l'économie, même à la fin de l'année, moi je Daniel Moukoko Samba, depuis 2024 on promettra ba Congolais la bonne année wana. Que barolia soso kitoko, barozalo so kitoko. Badare alimentaire ba prier au kita. Mais c'est comme si même yo moko pele ba opérateur économique bosolo la kabienté. Donc obo bimara liboso, bo rasira ba Congolais ezaki noka mascara. Ba Congolais bazo souffrir na ba fête oyo. Même ko zanga soso, même ko zanga loso pamba oyo parce que soso otoliaka na ba janvier na ba février na ba mars na tout cela guna ngo change ka mingi na le 1er janvier et comme les lengi moko boyi kaka so wana
ceux qui va pimer au soir le 1er janvier ata ba pèse 10 cartons la carte ya 100 la ndi wana ils assument l'engi mon côté mais population azangi ata moyen kolia population azangi ata moyen ya kosomba elamba ya bana na ye okopimela mona eloko nyoso tour na bona ne mopimela elamba te mais moi na Daniel Mkoko Samba quel est ton apport nous attendons réfléchir au sali d'un ministère pour que Congolais la fin de l'année au Alia Kitoko mais de notre côté Bondekolo tout ça qu'on rassurer ok fois le ministère échec total zéro alors ça c'est vraiment un vrai ministre un vrai Congolais c'est ça le bon moment qu'on la grande porte démissionner pour que les Congolais baluka oya sengeli ba sortir ba jeune garçon aussi ça là na université la monsieur belé awa to be ko étudier même encourager nos classes politiques qu'on soit même ba jeune bazo bima parce que eux aussi doivent servir le pays qu'on soit même le ngasike kota na nous tant musuto ozata mu pepa malamu c'est la congolaise a négligé totalement babilo ko mata ba pris chaque jour dollar autoba ke au kita mais so kei kuna o sasi ke ba dollar bazo beta to mususu to ba 25 to ba 26 mais l'état congolais moko obaki to wana te donc même de ko obazaki censé ko kitara ba terrain ko contrôler yango le oyo Daniel Mkoko Samba on négligeait ba ndeko ba ko souffrir Luka autant la rétroviseur na yo siko wuti si réellement que ba promesse au salaki ils ont à la réaliser ou pas si ils ont à réaliser c'est que Nzambe azala susuna uta tika yo kala yo zo mi mon le koza la kata Nzambe mais on les Nzambe atika yo kala donc est-ce que le ministère mususu ministère de formation professionnelle eux allez dirigé par mon mboka Marc Ekila na habité si réellement que mon mboka Marc Ekila za la congolais na habité si réellement mon mboka Marc Ekila azala souci ya ko accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na habité la formation la ministère de la formation professionnelle ba agent baza kolela tongo midi pourquoi na bien tongo midi pourquoi ba agent baza kolela mais moi mboka Marc Ekila ba boya ko pesa yo mbongo e ko permettre que o évoluer la ba agent wana ou réellement que ozoka mi solo moza motema mabe olingite ko sunga bande ko wana ozoka bela ba mbongo la yo te. Vous êtes là pour servir les Congolais, même si vous êtes irrédevable et pas un mouton normal kibino. Mais vous êtes là pour servir les Congolais. Tant que vous ne servez pas les Congolais, même mouton normal kayo, en tout cas, rédevabilité ya yonaye, ils allaient 0 parce que vous allez que ça y est passé. Mouton normal le chef de l'État fait en tirer du Tshilombo. Tant que vous allez connaître le Congolais, vous allez connaître le chef de l'État. Les Congolais, vous allez connaître comme chef de l'État. On va dire là, yo somona ke bazo là, Marc Ekila ministre na biso. La formation professionnelle, directement, bali ko attaquer chef de l'État. Donc on que le chef de l'État comme ko tirer de part et autre. On ko la zone blâmer pour le chef de l'État. On ko la prière mabe pour le chef de l'État. C'est parce que vous les ministres, vous ne voulez pas aider la population à travers la nomination au chef de l'État après ça kibino. La responsabilité au chef de l'État PCO au lieu qu'on réaliser en côté. Félix Tshisekedi Tshilombo en lui. Même s'il est bon comme le pain, même s'il est bon, même s'il est franc comme l'or, mais il ne va pas transformer ce Congo avec un bâton magique. Avec vous, ces soldats, avec vous, ma ministre Wana. Ça passe, ya. N'ayez que l'autre le babingi car dans ce mouké mais tu as vraiment temps. Dans ça besoin de communes qui passent par analyse 2026 les alliés à Nemo comme Bodekolo, il faut réellement que tato so beta mbundezo kati sabi bale bisobe bazamba bamboka même congolais souka obozo mona ke bolebo négliger vila mangai wana congolais ali kuna a senti réellement que na ba institution mboka bali ko considérer pour le développement ya mboka na mangai o azali kuna l'Équateur na l'Israël na Guadeloupe a se senti réellement que esika mondeko les ali ko beta ba autorité baza koyoka pour que balu ka développement na misale ko tesika za kata Guadeloupe awawa banaliste ya makasi boya la kata plateau oyo. Tout le monde a mouké. Pour tout le temps, tout le monde a mis malamu. Boye bakizabla batami tem malamu bazali. Batami tem malamu bazali. Tant que ministre économie, aboy ko peste sengo. Et puis ba congolais. Tant que ministre
Il y a formation professionnelle. Avec le c'est ce qu'il y a Congolais. Mais ça, Congolais, monsieur, sont mis à malam habité. N'a pas dire ce sont à mon côté. Là, ça c'est ba veuve, ba orphelin, na va na bango pour que bango pe, ba sourire. Et ça bango fondation Wivin et Brigitte Antouf. Ba sangisa ki ba maman veuve. Na cellule la bango lemba. Après ko sangisa ba o ba zale ba ki ça mumba ba yikuna na bizabare, ba ketaki ko quand ça peut maman oyo, ba za kata komi la lemba pour que bango ba sourire. Toi dans élément oyo signé moi la mboka Christian Moucheke, c'est parti la régie. Ndeko na ngai ya Congo bondi melangai ke charge ya kopesa esengo sourire epai ya baveve awa na République démocratique du Congo totikela yango fondation Wivin et Brigitte Antouf Fuiba en sigle po baza na expérience ya makasi na domaine wana et surtout ke ekoma penza musala na bango. Après qu'on se pelisa ebele ya population oyo bazalaka le 23 décembre 2025 na Bizabare botala bango bakiti lisusu sikoyo awa na commune ya Lemba. Bondi melangai ke toza bongo awa na cellule ya fondation Wivin et Brigitte Antouf Fuiba en sigle oyo eza na commune ya Lemba Salongo. Kaka ndenge boza komona bavef ebele na cadre kaka ya kozwa sourire et surtout ezabongo le 30 décembre oyo et ko permettre bango basili sanvula oyo ya 2025 en beauté. Babanda ki journée na bango na losambo ndenge kaka ba mesana basala kipe présentation ya ba membre ya Fuiba ndenge kaka boza komona na ba image oyo. Tellement que ezalaki mokolo ya esengo bakabolaki na mutu nyonso kolia na komela avant que bapesa bango basoso balonso basemoule makayabu na bamaputa nyonso wana eza kaka na cadre ya kopesa sourire epai ya bamama bino moko boyoka na esengo wana ndenge babénéficiaire babetisaki mbonda. En tout cas, merci na maman Brigitte, maman Wivin, pe ensemble mobimba ba cordon nyonso batu nyonso oyo ba contribuer pona biso ba maman veuve totombeli bino mobu molamo tika nzamba lola oyo asalaka batu nyonso basalaka bolamu asala bino bolamu yebele koleka mapamboli ebimela bino mbula mapamboli mbula bénédiction bino boza lokola source tika nzamba lola fungola bino ba porte bisika nyonso ekangama efungola bino bakanisaka bino te bakanisa bino na mabota na bino mobimba. Oui, bah, c'est que ça va maman veuve, oui, bah, c'est que ça va orphelin, oui, bah, bolingo toujours. En tout cas, maman Wivin, maman Brigitte, Zamba pambola bino, abakisela bino ya ebele. En tout cas, ba porte fongwa. En tout cas, ba maman ba bini, ba maman ba lati. En tout cas, ce qui binoté. Maman veuve mon boulot. Donc, Zamba bakisela bino ebele, bo continuer pour l'être maman. Zamba bakisela bino. Oui, bah, bolingo. Zamba bakisela bino ebele, azongi se ebele maman. Bo continuer kana Fuiba. Bolingo toujours. Tole, tomeli, bana bitike ba sepeli, ba maman veuve ba lati. Bolati si bango. En tout cas, misala bozo sala. Nzamba bakisela bino. Ezonga mbala tukusambola sambo. Nangambo pe ya ba organisateur donc na Fuiba. Les cordons Benjamin, il y a celui qui a les maillepe, abet en bondate pour azwa zéro. Ngai cordon Benjamin Ukesh, Nazali bongo responsable ya cellule ya Fuiba ya Lemba, ezali fondation Wivin Brigitte Antouf. Fondation oyo esepelaka po sepelisa ba mama veuve na ba orphelin pe ba démuni. To sangana ki mokolo lelo pona kokabula pe esengo wana na ba mama veuve na biso o bazali ba membre ya fondation na occasion ya festivité ya suka ya mbula 2025. Bongo mama Brigitte elongo na mama Wivin na pe mama Igete Zola bisika bazali bakanisa ki te mbula ko kosila boete soki basali geste ya esengo te epai ya ba mama po ete bango pe basepela bafete suka ya mbula malamu. Awa boza komona makambo kitoko boye. En tout cas, été ya Congolais nyonso en général po toye kola boligo pe kopesa esengo na sourire epai ya bandeko oyo bazangi.
bota la fondation Wivin et Brigitte en tout Fuiba bandimi na bango conservir ba veuve ya République démocratique du Congo mobimba na muke oyo baza kozwa bondimela ngai ke jusque là bazwi ata assistance ya mutu moko te. L'état congolais tope baye bazala bozwi soki mitema eza malamu bosangana na Fuiba po ekozala possible topesa biso nyonso sourire na baveuve ya République démocratique du Congo. Fuiba pesa sourire. Fuiba esengo na esengo yango biso tobetisika kambonda. Merci beaucoup. Nelema kitoko bauti kolanda. Au moment oyo yo ministre zo ki pété bandeko ba congolais bazala kati ya République démocratique du Congo bazo souffrir mais yeba ke sapela bandeko mususu ya motema mawa lokola mwana mboka ambassadeur business ya Guinée Soukou yeba ke ko assister ba orphelin o ba parents baza lelo ba responsable ya ko assumer ba responsabilité na bango ba parents wana lelo oyo ba sundoli bana mais ezala ba orphelin oyo zali ko zo banana mwana mboka Guinée Soukou ambassadeur business akene ko visiter bango na orphelinat moko amela bango ko lia pe ko mela tona élément on revient après sur ces plateaux. Mwana ya Congo bondi melanga ike kozala motema malamo eza ya solo likabo ya nkolo yawe mozalisi ya likolo pe na nse. Église ya solo eza ya kosunga ba veuve ba orphelin na bandeko oyo baza na pasi. Botala lokola awa toza bongo mokolo le 31 décembre 2025 mokolo oyo mingi baza ko se soucier po na ba mabota la bango mais ambassadeur business Guinée Soukou alobi jamais il faut soki yaye libota bakolia tope bakomela esengeli pe ba orphelin bazwa kolata komela pe kolia botala ndenge elongo na équipe na ye depa bakitaki na moko ya ba orphelinat oyo ezala commune ya Kimbaseke route Mokali na kombo ya orphelinat l'espoir du demain. Kuna bamemelaki ba orphelin bilamba baju basapatu na enveloppe oyo eko permettre basoma basaki ya loso pe bakarton ya soso esalaki esengo komona bango bana bayambaki bango ndenge kaka boza komona ba image oyo babandaki na prière pe na ba poésie ya kitoko oyo elobamaki kuna ya koyeba ezake ebele ya bilamba oyo boza komona eza ya tombola te eza ya sika ya magasin pour que bana na biso ba orphelin bango pe bazwa sourire kitoko ndenge kaka ambassadeur business Guinée Soukou alingaka nzamba zopambola ye tokobanda koya ntango nyonso mpona kotala bino yango toyaki na mokolo ya lelo kosambela mpona biso na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge mbonda ebetamaki. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso na Mbundekolo TV soki lelo tokitaki na bachaîne caméra ya Mbundekolo TV ezalaki mpona kolakisa komarke fin de l'année tobaki lelo eza le 31 décembre 2025 lobi tozokota année ya sika 2026 tolobaki nzambe na makoki nyonso akoki kopesa biso eloko ya liboso oyo ezali religion pire agréable epai na nzambe eza kopense na baorphelin baopprimé bato bazonyokwama bato baza na pasi yango lelo ambassadeur business elongo na équipe na ye mobimba alukaki koya koassiste na aide ya mokie oyo nzambe apesi biso tomema na orphelinat espoir du demain yango na occasion oyo tolingaki koyebisa bandeko nyonso oyo ozali na occasion oyo ozwi makoki nzambe apesi yo pema parce que eloko nyonso nzambe azopesa na maboko na biso eza na mission mbongo oyo nzambe azopesa yo eza mpona kosakana nango te eza mpona kozwa bacharge mosusu oyo nzambe apesi biso nzambe ntango azobimisa bana Israel na Egypte ayesi bango ke ntango bokóma na Kana bokanisa baopprime oyo baza kuna bato bazwa kosouffrir donc ntango tozozwa makoki ozwi mwa mbongo moko boye kanisaka mpe bato baza na orphelinat kanisa bato bazwa kosouffrir zwa bozwi na yo kabola na bango kozwa bozwi na yo te omemi yango na bar olie omeli na bakamarade ingratitude eza na mokili ebele me moto akontaka eza ka nzambe wana nde biso toye lelo na kolela ye oyo aza père ya baorphelin na ngambo pe ya orphelinat l'espoir du demain
bango pe babeta kimbonda boye. Vraiment te remercier ambassadeur business par rapport à geste ou à sali. Parce que période est tellement difficile. Période est difficile. Et le but est que sera sali boye azana ngwe belé kolekate. Azana famille, azana makambu, mais andimi lelo. Bana obala tata elamba, bali ata loso. Bala tata sapato na mbongo ne ya passe. Vraiment Nzambo alobi, je suis le père des orphelins. Nzambe wana zangate ko pambola. Premièrement entreprise na ye, pe libota na ye. Bakomi na Nzambe zoloba esengo na moto akaniseli babola. Nzamba bakisila papo yebele. O ezamba liboso te. Donc ayo koma penanda kuna ye. Aza papa moko ana susa bana. Ana mutema kusunga. A des fois mbongo na ezwami te. Soki Nzamba pambole na mbongo yebele oyo osalisa biloko mike. Nzambe pa sunga bino afungola bino ba porte. Orphelin l'espoir du demain ezana route Mokali. Avenue Poto 98. Référence Nabiseza, première station route Mokali, avant Kokoma bar Kinikesi. Ndesika biso tozwami. Zambalola apambola biso. Yaboye esali kitoko makasi komona ndenge ambassadeur business Guilain Soukou aza toujours attaché ya koluka bolamu po ba orphelin pe bazwa sourire. Biso mbonda ekolo magazine d'actualité. Tobetisi kaka mbonda. Merci l'élément qui t'a signé Wilfried Samba. Tu es sikoyo na ministère où il y a transport beaucoup plus les alliés dirigés par VPM Mwanamboka Jean-Pierre Bemba. Ah, Igwe Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba otoye bakakaka. Mais qu'est-ce qui fait que le haut Jean-Pierre Bemba Azobima incapable qu'on remplit ma responsabilité au chef de l'État Félix Azopé Saï. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Bemba Azo ça incapable ça qu'on engagé dans la lobby clairement. Tout ce monde a vraiment effet positif dans le sur le terrain. Côté transport 0 moi la Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Ozali Wana Kaka figurant ou réellement que Ozali Wana pour que au ça les Congolais sourire dans le côté tali transport. Dans le ministère Wana en tout cas jusque là les Congolais en général tout le monde a ata. Litanga pas mbaté. Ya bolingo na yo pas les Congolais au tali transport. 2025 mbesili boy moi na Jean-Pierre Bemba au produire et le comme côté à Malonga na au tali transport. Zala le rétroviseur na yo, ça la rétrospective et permettre la yo dis-moi attends 2026 ça y est manimé aux alaté aux agawana nous ka changer mode de travail na yo changer mode de travail je vais même demander qu'on peser ma casse mboka oyo mais ceux qui battent pas peine na yo parce que biso vérité té na la vérité talanga la misubwe ozo peser les sous-souté ozo les sous ko peser té Jean-Pierre Bemba zonge la poids aux alaka lango poids politique aux alaka lango wana ceux qui ezalaka poids politique ya ba pour ko sunga ba congolais zongi la motema wala mais ceux qui ezalaka pour ba intérêt na yo na ko senga na yo démissionner o tika la pe piaka te o tika la jamais piaka papa Janobe mazaki na mbongo tika la mbongo ebele yo mo pose aux sur mbongo ebele o tika la jamais piaka mais dis-moi c'est d'être pouvoir ba jeune ba ko sala o pour que ba luka ba pesa esengo pa ba congolais ba to zinga na yo ba ko sa ote le ko modo sala les alliés so ko sala ka ozo sepela ngo yo moko mais ba congolais ba sepela ngo te côté transport zéro makasi toye sikoyo na ministère de l'agriculture élevage et pêche ah Congo na habité est-ce que tu as vraiment la mboko Congo na ministre de l'agriculture élevage et pêche soka salaka numéro la nga ngwana numéro modeko la ngwana bo sala biso la WhatsApp kombo na to ba kombo na ye mboka lokola Congo côté agriculture et ça même pas dans 1 hectare à pamba oyo ata masango pamba ezala ngo te ce qui doit ba masango la mboka oyo c'est grâce à service national bravo dans le général Kassongo grâce à service national oyo azoka ba kuluna partout na RDC Congo na RDC
A comme ça, bango le bâtisseur. Ne ba kulu na ba commencer la mission eux s'appelle ça biso ça ba exploit. Bango ne ba ça ba bilanga. Pour tout le monde ba masango. Mais ministère wana na ngambo agriculture et l'autre côté et l'autre côté. Ministère wana na cadre élevage Congo aza ata na ngombe mon côté même tabapamba on tabapamba tangula pamba bike ngulu oyo. Et puis le ministère élevage tu sais comment on est en côté. Même mata pigeon ya pamba oyo. Ba pigeon bozo monde pigeon ba table na mboka oyo. Les ayaka de ministère wana l'agriculture l'élevage et pêche tout monde na yango na noté. Mais c'est quoi yo ministère wana ils ont fonctionné pourquoi? Ministère wana ils ont fonctionné pourquoi? Pourquoi pas beaucoup ça mboka bomata ba ministère wana? À sa société ba ONG. Pour que ba ONG et ba la ba fermier qu'on peut ça ba moyen ba finance eux qu'on permettre que bango ba ça ba bilanga to liya kata masango pamba. Ministère wana eza ko fonctionner te eza ministère moko existaka te. Mais yoka bela ba dépense moko ba ko so bon wana ba pesa ba soldat ba ba se ba salaire. To ko beta masolo na yo. Oza makasi ayebi ko ba kitoko boya plateau ngo polele. Ikri ba teta sur plateau la biso fongola plateau mobimbala. Ndenge za bambo mona na plateau. To yamba bino to sur la masolo kitoko. Parce que Congo c'est ba congolais. Toi, c'est quoi le ministère intérieur, vous allez diriger par moi, Mboka Jacquemelle Chabani. Moi, Mboka Jacquemelle Chabani. Toi, tout le monde vous allez au Bunda. Nous allons faire tout pour nous mener la sécurité la carte à Congo, mais insécurité les Kimingi, tout et les qui. Si 100% vous allez comme ça là, toi insécurité est à 70%. Toi insécurité est à 70%. Donc cela montre réellement que vous échouez. Vous échouez. Au sein de l'eau, on a même 5 policiers dans ma sous-siat. Mais comment on a ministre Boko Boye, Azana 20 policiers pas naïe. Policiers Boussou Moussa les Alika a qui dans la classe. Pas que le ministre dans la classe. Policier Moussa qui accompagne moi c'est un ministre Tina Wezi. À la mort quand ça se dit balé accompagner moi c'est un ministre la Wezi. Ba policier Moussa qui la maman est ministre. Ba policier Moussa qui la babokilo ministre. Il y a mon table la montagne sous 15. Mais sous 7 que la population mobimba. Et sous ça attend sous 5 policiers pamba. Peut pas ça la mandoki. Parce que ça ba arme. On ça la face contre les criminels. Mais pourquoi comme ça? Toi les salles maka bon mon akayango. Nous avons Jacquemelle Chabani. Vous êtes ministre de l'Intérieur, sécurité. Est-ce réellement que criminalité, couper des routes, Congo central, aux Okoyokate, tout le coulou ne matiko le candelo. Les policiers sont incapables de assimiler ma responsabilité là bango. Pour les policiers se retrouver dans la boutou, il y a mon souciat. Même si des criminels vont combiner les armes lourdes. Pour les gens se défendre, à combattre la population n'engenini. À combattre la population n'engenini. Moi, je suis Jacquemelle Chabani. Tu as le rétroviseur Zonga Moto. Il faut que moteur madame Kolinga Congo. On tu mettre le soleil moteur madame Kolinga. Tu es dans le niveau, il y a régie. Ma veille de prière est salami trop. L'église est bibé mingi na kata mboka oyo. Mais, veille de prière, moi, ma casse, il y a kafou. Et ça mène l'église, la main de l'éternel. Eux, comme les visionnaires, dans le moment, les pasteurs Fiston et Babi, ils ont la commune, la quartier Terre Jaune. Ma veille qui toko, prière d'action et de grâce, c'est ça la meilleure kuna. Christian Mouchera, qui témoin événement. Tout le monde, élément haut, et on réveille après ces plateaux. C'est parti la régie. Nekonanga ya Congo, bondi melangaike, journée ya mercredi le 31 décembre P, kokota jeudi le 1er janvier 2026, ezalaki ya koinda mabe avec impact na idéologie, na mobange ya veille de prière, d'adoration pe action de grâce na église, la main de l'éternel oyo ekumbamaka, na les pasteurs visionnaires Fiston et Babi bakisela yenguya na Nzambe. Bondi melangaike bandi mbito bana na Nzambe bazalaki ebele na rendez-vous wana po na koto na Nzambe merci
ndenge abateli biso vula bobimba ya 2025 pe tokomi kokota 2026 na protection pe bénédiction ya nkolo Yesu. Tellement que louange elekalaki ya makasi bondimela ngai ke ba miracle pe ekomaki kosalema po nakomi monisa ke bazalaki penza na nguya ya Nzambe. Le pasteur Fiston Ebabi bakisela nguya na Nzambe azwaki pe nguya na ndenge ya 2 fois te. Botala bino moko ndenge ba miracle eza kosalema atie loboko yo moko kuna na ntoto po milimo mabe ebangaka kombo na Yesu na ndenge ya 2 fois te. Prédication pe elekalaki kitoko epa le pasteur Jérémie oyo ateyaki kobima Égypte po na kokota Canaan. Bana na Nzambe pe bayambaki liloba kitoko lokola ezalaki fin de l'année bondimela ngai ke le pasteur Fiston Ebabi bakisele nguya na Nzambe aboyaki kobukuta mukuwa ya soso ye moko na famille na ye. Lokola azalaka motema malamu akabolaki basoso baloso epai bandimi nyonso ya église la main de l'Éternel avec impact na idéologie. Bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Otamboli mbula 2025 na bakokoso na bituma na malade nzamba bosani bino te tokomi lelo tokomi na 2026 yo nanga nzambe motakomisi biso na pesi peuple de Dieu mbote bana na nzambe nyonso en tout cas tokangama na nzambe to à part nzambe mosusu azali te na pesi bino mbote place bozali na pesi bino mbote ba merve na bino nyonso bana na nzambe oyo nyonso kolanda ngai oyo nyonso kolanda ngai apesi merve bambote makasi biloko ya boye ndeko na ngai ya Congo okomona yango te na ba église mususu kaka na la main de l'Éternel oyo eza la commune ensele na quartier Terre Jaune. Awa le pasteur Fiston Ebabi atonda bolingo asungaka bandimi po susi na ye ezake bandimi pe bakoma na ba possibilité ya ko assister na misala na Nzambe baliaka kitoko bamelaka kitoko pe bavivwaka malamu na ba foyer na bango. Chef Fiston Ebabi ya solo oza vraiment koningisa kiti na nkolo po bolingo na yo même basantu bamoni yango ebongo bino kuna na ba église na bino ba pasteur kaka ba prophétie kutu ebetaka nango pe banzadi yebela 2025 esi esili ata prophétie moko pe esimbi nango te. Awa na la main de l'Éternel losambo nde losambo yango biso en tout cas tobeti kaka mbunda tu. Merci na élément kitoko bo bon ma biso belément wana parce que belément de sala mbonde ko le vivre. Merci. Moi na mboka Jacques Chabani Luka a changé forme, il y a travail na yo. Luka a sensibilisé dans nous, ba konzi à la police, bo solo la bango malamu pour que le oyo ba policier bazala beaucoup plus basé la protection des biens et des personnes. Ba société ça la renforcer. Ils la renforcer ba élément. Ba service à gardiennage ezali belé na mboka oyo ba service à gardiennage ezali belé na mboka oyo. Même Indien, au moins Indien, moi, sur la 10 policiers. Indiens, Nigériens, 20 policiers. Chinois, 10 policiers. Mais quartier Bobimba, ils ont même 5 policiers. Ah, Congo. Après, tu as dit que tu es chef de l'État. Tu as été. Nyama olera lidesu. Azara kata lidesu. Bando ki ya mokozi ya mboka. Bazara la kata pembe na mokozi ya mboka. Zinga na ye. Service de sécurité, gardiennage. Il y a des sengeli, ils ont des responsabilités, il y a des protéger les ministres. Au-dessus de la police, il y a des kaka. On renforce le service de sécurité gardiennage. Il y a des magasins indiens partout. Il y a des sengeli, mais c'est le service de gardiennage. Et qu'on permette aussi de faire des misala. Il a pas cela mawa. Toye sikoyo na libulu ya munene. Na fonction publique et pas mon mboka liao. Ba fonctionnaire bazui ata
infronté na fin de l'année awawa. Ba fonctionnaire ba les bonne année ta pasi na nzala, ba les bonne année na souffrance moko impossible na mboka Félix Tshisekedi Tshilombo, na mboka ozali diriger na moi si mama. Mama auto bake mama ne ba bateli biso, ba sine ba kengela biso, ba sine ba pesa biso courage. Maman Julie Souminois, aibi pri ya Wenze, aibi pri ya Kitunga. Il a dirigé Moka Oyo, a dirigé gouvernement Oyo. Ba fonctionner bazu atali kutate maman, yebi sangai. Moi la ni yoko kosa e tanga to le lanzalake, et le ko lié zalité. O ko kosa bango du 1er février, ti attends le 27 décembre, mais dis-moi maman le 1er janvier, et le 1er décembre, et le 1er janvier, ma beauté c'est de Senghor. Bamabota nyoso ya Congo, à part ya bino ba ebozo sala na l'État, à part ya bino ba ebozo ba charte contre ba entreprise minière ne bo sepeli bolier. Mais bamabota ba fonctionnaire, bana na bango, bazangi atelamba kolata. Bazangi elamba kolata. Bazangi ba monga ko soma ba ingrédients pour ba tia na kata ba soso bo pesa ki bango ya moko wana. Bazangi mbongo ya ko soma ta makala. Bazangi mbongo ya ko soma ni ba ko serel ba soba po balamba bali ya biloko wana. Parce que l'État congolais bo futi bangote. Ministère la fonction publique ba pesi ata infraté ata elle écoutate. Sans que le ministère de la fonction publique on s'est constaté que ba NI ba leki est belé. Moi la mboka liya prometteur bango en novembre décembre awa a commercialiser bango mais ba promesse et leki de la population baye yo liaou. Population a baye yo ko baye. Depuis 2019 que 2025 ba ndeko baza kuna ba para ba kota kuna ba zoka li futate ba zaka le dernier moment na biso ba chômeur. Mais c'est comme bongo à Congo ba ne bazolia yango. Banane bazolia réellement bongo à Congo. Passe. Moi mboka liaou Luka obongisa musala na yo. Koko ça soit l'écrit à trop. Même moi non landa ko obaye yo. Même Satan, diable a comme ko baye bino parce que le côté l'écrit à trop. Bozo nyoko la mona mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Bozo réaliser ba promesse bo ça té. Dans le soin niveau régie. Dans l'inga sikoto zwa. Comment est-ce que ma message devait et ko salema. Premier citoyen, il y a commune, il y a Massina, mon amboka, Chikuka Tumba Joseph, a présenté que ma merveille naïe, na bande de municipalité naïe. Malgré ma promesse à l'amboka, mais il est toujours attaché na la population, il y a communauté, il y a un message de naïe et on va après ces plateaux. C'est parti la régie. Dans la municipalité à Massina, à Kanissa, le tambour nabino. Mobu Mumba 2025, au Kambi, commune patriotique à Massina, la solo, à Bako et Zangatité, la solo, la compréhension et Zangatité, mais autant de la CE, des Tanissi à Mokonzamboka, et des Tanissi à Mokambi à ville province Kinshasa, au Balili Kimia, Balili Essengo, et Zanakati à Bana, à Boka, Congo. Donc, nous sommes le pays de Bosso Labino. Ah, vous allez profiter de Mobu 2025. Vous allez dire que tout ce qui s'en est Sengo. Tout ce qui s'en est Kimia. Na Boyokani, na Bomoko. Pour couper ces songomis, il n'y a pas un mot comme Zamboka de Bongo. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la Bisso République. Et gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Donc, on a Bisso Nyonso. Et bien, on a Koloba Boye. Et Likia. Na français babi espoir ezala ambaté kontamboka azali kobunda makasi po ete iner solo ekota na mboka Congo. Nango na kombo ya bana Masina ebisi mokontamboka ezali sima na ye. Ezali sima ya bafar DC pe elonga ezali na ngambo na biso. Bana Masina bomoko, bana Masina bolingo, bana Masina mosala pe pour la représenter le baka. Oyo so koma zali pembeni ya mokonzi ya mboka pe tozali pembeni mokambi ya ville ya Kinshasa na biso banso topesi baveu ebele ya motuya epai ya mokonzi ya mboka
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epai ya mokambi ya ville province ya Kinshasa mpe toliki te elongo mpe tosepeli kosukisi mobu 2025 mpe bobandisi mobu 2026 na kimia mpe na esengo matondi mingi mpe nkembo ezonga epai ya nkolo oyo apesi pema bomoi toliki te akokoba kopesa pema wana mpo ete 2026 ezala ya esengo mpe ya botongi mpe ya kimia mingi mpenza. Merci mingi na bino banso. Tozonga sur niveau régie, toza sikoyo message de V. Ya bourgmestre, ya commune Kimbaseke, mwana mboka Jean Singanga Kidumu, yepe alansaki message de V na population nae, ya ba Kimba Villois na ba Kimba Villoise, bandi kwa Kimbaseke. Tonda élément, on revient juste après ces plateaux. Nazali kotombela mobu ya sika malamu pepe nele balobi na lopoto et les meilleurs. D'abord à celui qui est le plus cher de toute la République démocratique du Congo, à la personne du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oto Bengi Bongo Fachi Béton, l'espoir de toute une nation, l'espoir de tout un peuple. Zambia Bombayo, vous allez remplir toujours ma sagesse aux anango et vous allez animer la bonne foi et amour de la population nayo. Zambia abakisela mikolo. Et dit que vous avez un mandat, vous avez une mission. Mikolo de l'Obiam. Meilleur vers vous, cher président de la République. Tolandi Sami Bongo, c'est une politique. Politiquement, il m'a président de la République. Zali Bongo, mon secrétaire général, Augustin Kabouya, Totobengi Bongo AK-47, Zambia Batelayo, après ça aussi Nikolo, Abaxela aussi Bouania, Nia Ezingayo, Limo la Pela Kayo, Okoba, Bengi Okobi na biso. A continuer les sous-sous. Pour présenter ma vie les meilleurs nangai na PPM de l'intérieur et c'est ça oyo pouvoir nangai en tant que bourgmestre simbani donc motondo nangai les vie les meilleurs et c'est le PPM de l'intérieur son excellence Jacquemaine Chabani Luko Zambe a pesa su Bouania a bakisela mikolo toko banayo bengo utaki na biso panzi ya konto Tshisekedi wa Mulumba c'est le secrétaire général au biso toza ba fruit na yo e balé le ça n'intérêt aux okamba biso tamba pesa su Bouania toko banayo bengo kasina mokonzi ya mboka na bosanité oyo naza sous-titel na ye na militaire ezali bongo le gouverneur son excellence Daniel Bumba Zambi apesa yo mpe mikolo apesa yo Bwania mpona kosukisa population na ngai ya Kingumba Nseki esika nga na botani bakunda motolo na ngai tombeli bino mobu molamu mobu ya sika malamu mobu 2026 malamu Nzambe abatela bino amultiplier la chance mpona Kimbaseke Nzambe apesa bokasi na bapapa bamama mpe bilenge nsima ya mokonzi ya mboka osuteni mokonzi ya mboka na amour jeudi en tout cas nakoki kozala ingrat te oyo aza cher mpona ngai te euti na bango mosika
Nous bitumba makasi. Ensemble, Zali Bongo, les combattants de l'IDPS, ceux qui ont tenu bon. Aoyo va accompagner Paysan Lit, Alimba Kite, Kino Suka, pour nous ravir le pouvoir. Atombeli Kino, va combattantes et combattantes, la IDPS, partout où vous vous trouvez. Particulièrement ceux qui sont en RDC. Que Bangonde qui passe mingi dans nous autres. La CIM, c'est aujourd'hui. Mobu Moula Mouna ba combattant, c'est combattant ya IDPS. Sambe abate la bino, motema bolingo, la détermination, l'amour au manifesté pendant tous ces temps de malheur. Et que comme il a pouvoir, c'est pas tout le monde qui a la responsabilité, mais vous êtes resté fidèle à l'idéologie à Kondo. Vous bandez pour lutter pour la bonsuité, pour la boulamu yambo, pour la bomonique, pour comprendre que pour que ce ali, il faut continuer, pour exiger, comme yambo kate, vous gardez toujours l'idéologie, vous gardez toujours l'idéologie. Zambi abate la bino, après c'est bino sous makasi. Boania wana et continuer à bino ba combattant. Pour bino de boleti ba kenyos. Pour aller qui bino azate ba combattant de boza. Ça sera toujours fier na bino. Zambi abate la bino ba combattant de boza. Le frère, cadre idéologique. Et pour nous construire ça, un président Yves Bonkolo. Un président Yves Bonkolo. Ils ont mérité. Le seul et l'unique président de la Ligue des jeunes de la IDPS. Zambe Apesayo Souboania, Zambe Apesayo Makasi. Et vu le meilleur. Merci. Kaka o etali ba message de vœux boyeba que le premier citoyen a commis lancé mwana mboka Franck Mbozo la meso. Il peut aussi lancer un message de vœux na bandero tout au bazala kata commune yancele ba Céloise et ba Célois. De manière que 2026 est un numéro de prospérité, paix et bonheur. Tout le monde a élément oyo signé mon amboka M. Chiba de la ville. Mesdames et messieurs, très chers Céloises et Célois, à l'occasion des festivités de fin d'année et de nouvel an, je tiens à réaffirmer ma loyauté au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la nation congolaise tout entière. Comme vous le savez si bien, ces circonstances suscitent toujours un grand engouement dans la ville province de Kinshasa et particulièrement dans notre commune de Lancele. En ma qualité de numéro 1 de cette vaste municipalité urbano-rurale, je saisis cette opportunité pour vous exposer un bref bilan des actions menées au cours de l'année 2025, notamment dans les domaines de l'assainissement, de la sécurité et de la bonne gouvernance administrative. En matière d'assainissement, dès mon entrée en fonction, j'ai jugé nécessaire de mettre en place une brigade chargée de m'accompagner dans cette mission, spécialement pour l'entretien de nos rues et des grands acteurs. Grâce aux efforts fournis, avec votre appui et vos encouragements, nous avons procédé à la réfection de la maison communale. Aujourd'hui, les sièges de la maison communale ainsi ses bureaux administratifs se trouvent dans des conditions valables et dignes d'une administration publique respectable. Concernant la sécurité dans nos quartiers, les mesures fermes ont été initiées. Toute personne ayant troublé la quiétude de notre population ont été mises à la disposition de la justice. Des audiences publiques ont été organisées et le véritable semeur de troubles identifié est mis hors d'état de nuire. Ces actions ont permis une baisse du taux d'insécurité dans notre commune. Toutefois, la lutte se poursuit jusqu'à l'éradication totale de l'insécurité dans notre juridiction. S'agissant de bonne gouvernance,
La commune de Lancélé compte 25 services techniques, dont 3 services spécialisés, ainsi que plus de 80 quartiers qui m'accompagnent quotidiennement dans cette lourde tâche. Conscient des défis qui restent à relever, nous sollicitons l'appui de notre hiérarchie afin de disposer des moyens nécessaires pour assurer pleinement l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre juridiction. Je ne peux clore cette adresse sans vous remercier sincèrement, chers Céloises et Célois, pour votre disponibilité et votre accompagnement ineffable dans toutes les actions menées en faveur du développement de notre commune. J'invite enfin tous les services placés sous mon autorité à rester mobilisés afin que l'année 2026 soit une année de paix, de cohésion et de la prospérité, conformément aux orientations du chef de l'État. Que Dieu bénisse notre commune de Lancélé ainsi que sa population. Bonne fête à tous. La carte de caca, ma mère veut la photo. Il y a maman qui toque, moi c'est qui toque à Zongenga. Maman Karine Ilunga Yazali, directeur général et productrice. Il y a Kaimout Production. A aussi peut lancer un message de V. Et puis il y a des Congolais surtout na photo Obozali comme on a wana. La cadre toujours il y a un message de V boy baké. Moi c'est qui toque comme on appelle image oyo. Bibi Luzolo Bénédicte il y a simi gestion. Il y a finance, il y a niveau il y a fondation Wivin et Brigitte en tout fait. Il pas allé qu'on lancer un message de V na ba Congolais surtout en général la bande ko oyo ba billet. Merci beaucoup, Monda Ekolo, magazine d'actualité, pour présenter ma mère V. Dans la grande famille Lewa, partout, Bozali, la Katamokili. En tout cas, 2026, et la année de prospérité, année à bonheur, année à réussite. Bozali, Christian Ashgar Dewa, Pichou Dewa, Jedo Dewa, Sandrine Dewa, et pourquoi pas, Nampia Tanita. En tout cas, nabi que zali Bobette Dewa on a libotro mo bimapé na ko souhaiter bino ba merveille na ko souhaiter ba merveille na ba la famille Osolo comme bimba famille Osolo comme bimba parce zali en tout cas Nzambe apambola bino pe na ba artiste et musicien nyo surtout ya ngoli ya bangui ya ba teke ya ba bise artiste c'est tout ya mboka la biso Congo na pe ko présenter bino ba merveille esika bozali ba merveille na amanangui association qui toko ya bangoli. Et pourquoi pas, na yemoko le procureur Paulin Moudjene. Ba merveille na bana mangai bisika bozwami kuna en tout cas Zambe alola abatela bino et pourquoi pas na ndeko langai mwana mboka Dai Peter kuna liva mangai en tout cas ba merveille pe na ba ndeko langai à niveau ya Kwango kuna na Kenge na radio le coq chance par na yebi ozali kuna en tout cas merveille na ba congolais en général na yebi que temps za mukie mais to continuer au 5 janvier zali sans ya présentation ba merveille. Merci ba ndeko bazali bazo travailler dans l'ombre en tout cas 2026 aux années moko to changer ma forme bela ba travail rédaction peso zonga mobimba autres journalistes bien gabiso déjà na ba numéro pour que aux contact na biso. Merci na Christian Moucheke, merci na Wilfried Samba, merci na Igrid Mateta, merci na Benjamin Kilunga, merci à toute la grande équipe la bande de Koazo qui accompagne mon école pour que tout ça qui tourne avec impact na idéologie. Allez toujours à la présentation. Continuez de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube Monda École officielle et faites-nous confiance avec nos chaînes partenaires. Je vous aime beaucoup plus. Bonne année, bye. Ale beta monda ekolo mwana mama. Ale biwa kakaka mwana mama. Ale biwa kakaka mwana papa. Ale beta monda ekolo mwana mama. Ale beta monda ekolo mwana mama. Imunu kibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni omukogila yatambula yo ya tetanga toto di famba meneka ya tetanga toto di dologele kwe toto di dologele mfanga tetundo simba nundo bandoni langa jambo mbagi kamba kinga jambo muna kyandu kivemba lasa je faire décher ya makusi menwe menu mani oba tudi di paka siwa mona pelefe ipona lendewa papa ya bana journaliste akangana monda temo bimba papa DJ Rougi yo aledi alewa kakaka mwana mama alewa kakaka mwana papa. J'ai la patrie mon écolo. J'ai la patrie
Milatuna oyo mboka nanga Nkongo nanga Nkongo ya Lumumba Nkongo nanga Nkongo ya Kimbangwe Nkongo nanga ya Kipavita Nena ningo kweza bendela Kongo Kipumwe ya Kibokonje ya Kala ikotwe Bakutumba Kala ikotwe Bakutumba Alendewa Kakaka Ichedema Le bourgmestre c'est Lumbu, c'est vrai La commune à Mongafula. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace eza kaka moko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngoto vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mukako zwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 990 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 990. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele.